Bisika nyonso bozwami batata mama bande kombo te na bino nyonso balandi ya journal ya peuple pona peuple info lingala to fongola ngo pona ko sabino que séance plénière ezalaki organisée na Assemblée nationale lundi 2 août na Bokambemi ya président Christophe Mboso héritier Mapindemi Benjamin Boulembi. Plénière, il y a Assemblée nationale, il y a lundi 2 août, Bango va adopter qui proposition, il y a loi portant création, il y a taxe, il y a promotion, il y a industrie. Boy na plénière où ils allaient convoquer na bureau, il y a Assemblée nationale, ba pesa qui maroba na commission économique financière, pe contrôle budgétaire pour nous présenter rapport na yango ya misala où ils allaient kolobela examen proposition, il y a loi modifiant pe compléter ordonnance loi numéro 89-031 il y a le 7 août 1989. Oyo ezali kolobela création ya taxe ya promotion ya industrie proposition oyo ezalaki déposé le 13 juin eleki epai ya honorable Boris Mbuku eli idiofa na province ya Kwilu. Boye esalemaki po ezala ressource moko parafiscale oyo ezali géré na fonds pour la promotion de l'industrie FPI na Mokuse ezali destiné pour na kofinancer ba projet industriel ya intérêt public na forme ya ba nyongo perception ya ba taxe surtout produits ya fabrication locale pe ba marchandise oyo ezali importé kasi ezali exonéré te pe yango ezali bongo exempté nyonso ezali ko présenter ba difficulté ya ndenge na ndenge pona oyo etali ba difficulté ya ba remboursement ya ba nyongo esengeli boye bake ezali ko pesa na ba bénéficiaire possibilité ya organiser insolvabilité na bango ndenge ke ba procédure ezali komonana ya mulai pe ezana misolo ebele ezali komona lokola likambo ezali kosila te yango ezalaki constat général relevé na député Boris Mbuku na présentation ya proposition ya loi nae. D'après rapport ya commission oyo ba auditionnaki ba membre ya gouvernement pe ba directeur généraux ya FPI bango elongo na agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI na Mokuse examen ya proposition oyo etalisi option ya ndenge na ndenge pour na ko renforcer mécanisme ya contrôle pe recouvrement ya taxe ya promotion ya industrie oyo ezali bongo kolobela ndenge nini bato bazali kofuta te misala ya commission elobela ki pe lisusu ba précision ya contrôle ya taxe oyo pe pénalité oyo ekoki kozala appliqué na soki retard esalemi pour na kofuta misolo bosimbake après débat pe délibération proposition ya loi oyo ezalaki adopté pe ekotindama na présidence de la République pour na promulgation esengeli boyebake avant na Assemblée nationale kaka na plénière oyo plénière azalaki informé na démission na ba fonction na bango ya ba députés nationaux pour na ba raison ya convenance personnelle ya honorable Nkulu Ilunga Nene Emengo Emuke na pelite ACD ya André bango nyonso bazalaki bongo ba ministre na gouvernement ya Sylvestre Ilunga Ilunkamba soki pona ba député mibale ya liboso plénière andimaki ve na bango kolanda na article 83 alinéa 1 ya règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale oyo ezali kolobela ke suppléant azali kozwa directement mandat à titulaire na ye soki oyo aboyi to pe a renoncer na mandat na ye. Par contre pona honorable André Lite plénière atiaki ba réserve pona vice de procédure pambate lettre ya démission na ye ezalaki adressé na directeur ya cabinet ya président ya Assemblée nationale kasi na plénière te député démissionnaire basengaki ye ayeba na kobongisa lettre na ya démission pe adressaki directement na plénière pe plénière a se prononcaki favorablement oyo esalemaki.